Bonjour, 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 ça dépend. Ère à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo Tebele, Bisika Biso Bizubino, vraiment, débit à semaine, oh, bonne débit à bonne semaine. Vraiment, le sac, on a chef coutumier na Biso, oh, basala rake, hein, toujours, hein, tozala wana pona bino. Et puis tolobi bobo to bondeko na bande comme église catholique, vraiment ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom na bino bino nyonso tout. Et puis to pesi matondo na bande comme ça kimbangiste, tout tendance confondue, ba bonjour, bonjour, ba bonsoir, bisika bizubino, ça dépend kaka ernini au côté la sous le baoba. Vraiment beau aimer vidéo, ceux qui n'ont pas s'abonner, ezali première fois, c'est la danoise, combo nangezali la danoise. Vraiment au s'abonner et puis au fini cloche des notifications. Si vous avez une notification dans été, désabonner, s'abonner encore et puis final cloche des notifications. En tout cas, au revoir, ba conseil kitoko, ma solo ya kimia, o eza kezali kotonga biso, ba vie na biso, ba famille na biso, entourage na biso, au revoir yango na sous les baobas. Et puis, bozang sa tête, aux un site des rencontres, live together, ce que vous avez mobali, ce que vous avez souci, au moins, tant que vous avez bala, vous avez moi, si vous avez mobali, n'hésitez pas, boya na site des rencontres, au écoxy 2 ans avec succès, binomoro boyoki, média ninganité, au topesi mutu mobali andoki, au topesi mutu mobali azangati na te, nyo sezo kene na boboto bondeko, alors n'hésitez plus, hein. Yaka na lombangu ete yango ezoya ozwa mobali ya bien ozwa mwasi ya bien oyo bokende na ye kobeta tour ata na plage ata quelque part bozwa vert esalaka bien obengila danoise na 0044 74 59 62 52 17 okozwa ngai et puis wana tokosolola na kosala nyonso ke na servir yo tokos. Inscription ezali ofele. Alors n'hésitez pas, yaka na lombango. Bande konanga yi tozo kende musala, bino moko boyebi na yaka opesa bino moi bonjour mikolo yo et komi moi rythme na biso wana mame milia avandi déjà zui moi tina e mame milia bambote ebele moi sia batu ya papa Gaëtan bien signé, Bamsou Baza Bongo vraiment. Donc, Azana Mobali Nae, bien signé, bien cimenté, Oya Okotate, Ole Kanaote. Donc voilà, Eroazo Zela Lobby, tant sous la danoise, a opé Sabiso, moi, bon déjeuner, Oeza Loko la déjeuner na bino, ya tongo tongo. Bande konanga na lombango po na oke musala, mwana mwasi ndeko mwasi abenginga alobi la danoise na ndeke mission oyo lobaki ke ba famille pe ba influencaka ba mabala na biso ngai ekomelanga mais monika na linga kotia ba commentaire te na préféré ki na benga yo pona na monaki batu nyonso tout balobaki jamais famille ekoki ko influencer libala te est-ce que famille ekoki ko influencer libala batu nyonso balobaki non alobi la danoise eza lokuta parce que biso toza ba victime oyo ba famille ba influencer mabala libala pe ekufi mais heureusement mobali nanga alinga kinga ikaka azalaki na amour nanga tela likambe ekomelinga la danoise betango na lombango mbango batu ba comprendre ce qui ezalaki papa wana te mbele na minute oyo ngai na komi kobenga ba 115 na lali awa telaka bakombango biso tozanga na na phrase te toyokaka ngo ke pa na bino na lali awa na bana bazalaka pe na pitié te lelo balali sio koto lobi balali sio koto yo heureusement mikolo eza corona bakomi kosunga bakopesa neti esika moko otikali mwa stable mais tant corona ezalaki te lelo lali lobi olali awa ozotambolaka na maboke talaka biso tozwa banda tovandisa makambo lelo siko babenga ndio biloko fo bwaka bandeko nanga vraiment toya pe kosolola na makambo etali bandaku ba mama ebele batate ebele bafutaka ndaku te ce n'est pas bon bandeko nanga avant olia avant olata ndaku eleki nyonso eleki na olia malamu kutu olia te moto koyeba te mais omibombami na kati ya ndaku
ovani na kati ya ndaku ata na sima na yo okona ta matembele ata nini obuki buki otokisi olie mais place akolala soko eza te eza grave. Alors pona nga na mona ke malamu na lia te ou bien na lia eloko moko ezanga tina na lia ta lipa na fromage ka ya bongo bongo mais na yeba place nini nazolala. Donc eza très important wana ezali ngai mutu na mutaza na eloko ni apesa importance bamsu bapesa voiture bamsu sac à main bamsu perruque bamsu boye na boye mais nga d'abord c'est la maison. Voilà, dans la maison maintenant c'est ma chambre, c'est mon lit. Voilà, donc nalinga kolala bien wana so to bengi ba oyanga ba oyebso ke la danoise en tout cas 22 heures soka ke musala te bosana oyamba téléphone te nazana mbetu faut na consommer mbetu wana. Alors bande konanga ndeko mwasi alobi na biso boye bozela muke pardon na nazana téléphone na pembeni téléphone de makambo. Voilà, ok, tozana tana biso. Alors ndeko mwasi alobi la danoise azalaki ayaki poto grande sœur na ye mutabengisa ki ye na France kuna. En tout cas azalaki bien na grande sœur na ye et puis alaki si ndeni ya okende ko boaka abwaki makamyo so ekei bien nzambe papa mboliye aye kozwa mukanda ba pesa ki ba mikanda mo ya ba 2 ans o esali kepe avandi aye kokuta na mobali. Rakuta na mobali, en tout cas mobali ya monek mobali azana ye bien pona ye aza gentil aza malamu azana musala na ye ka normal aganyaka ne ka salaire moko normal. Aye a présenter pa yana bango abani kotuna mobali wana ba question osalaka wapi oganyaka combien vina yo ndenge nini mama na yo tata na yo abani kotuna makambo ebele alobela danos ne bandele sala nga kutu soni mobali nanga pe kutu akoti ba chuki musu ya lokuta kaka pona abimaka moi bien. Tant siko akei ta radeza nga bi na bi grande sœur ba question belé boyebi ki makambo susu akosi na e asala ka boya na bango banda mukolo wana asilikela mobali alinga mobali wana te adoko bala ete o mobali azanga tina o mobali ndenge nini so na yebaki mbe na bengisa kiote po belela nga mobali azanga tina. Alors mais yalinge mobali na e amoneki ya du sérieux na kati ya mobali wana. Alors alandaki ba conseil ya na ye na débité avandi ya aye ko bala ye même jour a mobali ya libala na ye ya na ye kaka esengote mbongo libala bo pesa ngai te botinda ngoka direct na ba parents na Kinshasa libala pa na ngai te al sepela kutute ba ya ta pasa la présentation na kati ndaku na ye. Donc mobali atinda ka lettre na Congo atinda ba mbongo biloko tout ti yemo pa kita Kinshasa ake ko sala mariage coutumier kuna pesi mbongo na famille grande sœur penza akipate et puis na ndaku na bango ayaka ya kapinza. Donc toloba tant bazena mobali ne presque rien abinga kam na kenda hotale kuna soki ka na boti po ba bota ba na mibale na mobali wana mkolso ka boti ndako ya emsu moi une semaine azo ya kotala ati akena ye mais aya kapaya ke ndenge zaka na ketala leki na nga pe na ketala ya nanga non abando asala ngote ou bien loba yaka kotikela nga na bana mikolo yo bino boza bino mibalende bato musu basala pona nga pele na ye na boko lelie penza bana bambule bele bino mo boyebika ba grande sœur so ba bengi biso souveza la azo sala yo zo lambela yo zo tika na bana na bopa na zo ipe mukanda no kite. En tout cas pendant 3 ans 4 ans j'ai fait que koboko lela ye bana. Mais nakipa makambo wana te c'est la famille. Yaya na ye sikoyo yaya na ye ka ba conseil kaka ya mabe. Ba conseil kaka ya mabe. Alors bande konanga alobila danoise tango bande kona biso balinga ba famille na biso te to biloko wana etikala ka biso na conscience. Même ndenge moko na mobali, même ndenge moko na mwasi. Surtout ba famille direct. Lokola mama na yo, tata na yo, leki na yo etikala kabiso. Alors mobali nanga za mutu ezate ke makambu nyonso bande ko sala eza bien abande pe ko linga mi ko kende Kinshasa azawo linga pe minga sa ba économie ne moko boya pa pona ke nango ka Kinshasa. Alors biloko wana nyonso ceux qui par exemple nga pe na opesa moi likamu nanga moi projet nanga moi ni nanga mobali nanga ya moi bande ko telemelanga à chaque fois ya ezaki ba malentendu na kati ndaku. Je pensais toujours na ba parole ya grande sœur nanga, la voix de ma grande sœur bande ko zongelanga. Grande sœur nae azali mariée, aza divorcée ti. Et bane ko zongelanga ezolo bakaka omoni mobali aza mobali mabe, mobali wa ko sala akokeno liboso te, mobali o mbongo ni na jamais o bandaka ko souffrir na poto. Donc e bane ko zongelanga.
alors au mona mo pe soki leki na bengi grande sœur na msu na ke kuna na bandi kolela bia na yebisaka onini boma na olibala ngo mibali bazebele eloko nini yango na bandi koya sikoyo kosala makambo na nko na kati ya ndako ya libala na bandi kosala tout mobali na kuta azo supporter aza pe jamais kolobanga ke non ne na osala ba kanai monde olamba te monde répondre ma be nyonso tout mobali na bandi occupé na été au moins occupé n'était so na olamba na ngate ye mo alambi kutu balie na bana monga kutu benza le salinga na leka biloko ngalambi oloba na epe lote mais à la fin en tout cas et au sala kana sali tout na memi mobali batu jusqu'à ce que to bunda asimbanga kana maboko police akweya na ndenge mobali na bima ki na ndako ayebiseka bi j'ai fait tout o mobali asalaka pona bana nanga oyo bakola bien bakola na papa na bango ndenge nga na kola ki na papa na nga na mama na nga mais na moni ki okomisi nga na suka en tout cas ndenge na bimi boye ndenge komi ke ngai na bima parce que ba mibali musu bazaka na décision soko bengani ye akozonga te wana ba mibali nga na benga kapena betelaka bango maboko mobali azalaka bongo et ça te okay guerre ozongi okay ozongi tio okene kokufa na guerre libala ekufi bobongisi bobongisi ekufi ekomi est-ce que libala ekokani na mutuka bino moko bozala boli kosoma bato ebele balinga so kosoma ba mituka occasion te pona balinga so kokena ba garage te oke bo ba charger pièce oyo o ba charger cylindre ekufi o rodor e katani o nini boy na boy non ba frein sili non alors lelo ba mabala na biso comme lokola ba voiture muke ba charger ba pine ba charger pièce oyo ba changer pièce oyo ba changer pièce oyo libala eza bongo te ba kwenda futuka eza malamu te mukomsu kwenda futuka pe yaka pe lisute eke yoka bolikola ba je bamso bozwa mobali apesi pause na tiena onu pembeni ozotalela ye oyoki kaka ezwa mwasi mususu obandi ba trouble ote aza mobali nanga non ba mama mobali aza propriété privée na ote aza na mama ne aza na tata ne aza na bandeko ne aza pe ye aza mutu azali propriété privée ya nzambe même ndenge moko tango na oloba mibali na oloba pe basi même yo mobali o nyokola mwasi yeba ke mwasi wana azali propriété privée na ote jamais d'autres wana obalela mwasi na yo ekokani na valeur oyo babokoli banda bomona ti tango akoli voilà alors alobi lere libala ekufi en tout cas ti lelo abala te abala na ye te en tout cas zone akutana pena vraiment na mobali te oyo asepeli na ye bino mo boyebi pe corona payé na ba mascotte ozo bamba na munyeso azo banga bato en tout cas bande konanga ba mabali ekoma pasi alors yango na yebisa bino boya na lombango la live together nzamba tindela bino ngo pamba te boya bozosala lolendo bozosala manœuvre aletango koya ekomi trop tard mobali o nzamba tindela ko na tangu motema no ebeta ki okomisa ki te mobali wana topesi na mwasi mususu eloko ne eloko ezaka na tangu nango tango ezoloba no yaka kobenga koyoka conseil de gauche à droite te yaka nga mutu nasalelaka bino makambo wana ozomona eza te oke kozwa ye soki ne boloba na réseaux sociaux eza ndenga bamindele te ya bamindele na ba Facebook eza réseaux sociaux mais o ezali pa ya mama leki nao la danos oka mungongo nanga sopo lingo mona ngai fara na ofungola caméra o mona nga pe yo déjà boyebi ngai bande wona to komi na biso ko shite ndeko mwasi tanga tikali na libala na ye ka ndenge zalaka na yebite eloko ni akutana na ba problème nini akomi na impossibilité même akofuta ndako eye ko sala ke nyonga ndako ekomi 5000 euros na 5000 euros en tout cas balobi na ya futa azokoka te balobi fo abima na ndako esalaki mwa bane basali mwa ba 4-5 ans na mobali mais atikali so kozwa libala te bana mwana suka kuto atikala na 2 ans lelo akomi na 7 ans mwana mususu na akomi na 11 ans papa na bango amonaka bango basolaka bien mobali wana en tout cas soka za na problème abengaka ela mususu okokabelanga boye mobali wana apesaka mais mobali wana pe asi abali abali mwasi moko boye akutaki na mwana ne moko baboti bana mwana moko donc bazala bango bien sikoyo mikolo kaka mobali akendeki Congo tango mobali ake Congo bandeko na ngai akomi na Congo yesko bazo menacer fo abima bapesi date ake kosolola na yana mwasi alobi non na yozonga oyawa na bana no mibale
na nini on attend lukanda kute na lingite en tout cas débrouiller kaka benga bien ba 115 ou bien soki ndenge nini nga pena obike yana e aboyi totalement souci wana esali ye ale mobali aye kozonga abengi mobali na ye abi papa sunga ngai oya kozwa bana parce que mobali azwaka bana emsu ba weekend bazongi lemsu na ba congé bakene pani mo ba une semaine oya kozwa bana bavande pana yo ngai na bima na telenga na kaka tanga moko na ba 115 ou bien na ba camarade soki wapi parce que naza su na ndako te ba pesi date il faut to ba bimisa biso na ndako soki na ba pesi nga sous chance na futa ndamu te balobi tellement nazo futa te nazo incapacité 5000 soki na futa yango te bazo benga na biso mobali alobi bon yo lingaki vi wana yaya na yo muto asalaki nyonso omoni place osuki sikoyo omoni bino basi boyeba elo bolingi te boyeba ke lo bolingi te ki femme sel na yo baninga bawela ki femme sel ya yo siko mbongo ezokende wapi en tout cas ngai na boyi bana na ngate me nazwa bana na kovanda na bango awa ti na yebi mkolo yo kozwa ndaku te en tout cas na osala ngote mobali alobi na osala ngote j'aime mes enfants mais tangu yo lingaki ke yonde otikala na bana yonde ozala na bango tout et tout ngana bima no otikala na bana te me pesa nga yaka tokutana na yo bakei bakutani na mwana mwasi wana abi tokende ti na bureau na bango soki ya HLM soki ezalaki société nini nazoyeba lisu te tokende na solo na bango oyebi ke mobali wana memie inde ti na société kokoma bakomi kuna mobali wana basololi babi en tout cas soki bolingi to annulé eloko ke baya kobenga na ete fois futa 5000 cash amonaka mobali wana asali chèque tututu ya 5000 afuteli ye ndako wana place azalaki alobila danase na kwei na donc masube linge bandobima nga na ndimaki te na bi nzambe na nga eloko ni esalaka ngai na boya mobali na ngai yango azoloba bafamille bainfluensaka bato lelo so navandi na ndako na nga lelo soki navandi epi nazwi mayele la danoise soki banda kala bozala kaka conseil yo bino bopesaka ata bato bazofinga bino bokipe te bosungaka biso na ndenge moko kosakana te la danoise na yo kaka na pasi soko na moni ke osali sujet moko boye mutu azali na ye pour neti to osala sujet ya nana na niki eza normal yo zala pour niki mutu musu azala pour nana boye na eza normal yo zela pe sujet mususu neti lelo li sujet lelo ça n'a rien à voir na ya ko comparer okozwa pe quelque chose na kati te yo ka kofinga éducation ba congolais et baby lobby j'étais très touché nazaki wana na vandi na moni ndeka ba émission yaka na tela ka pe mutu ngote soki général makoso na yoka kaye kaka na komi na bi na kota na mona makambo nini aloba kwa no kaka bato babi aloba makambo ba congolais mutu abata bani koloba kutu makambo ba congolais te bandi konanga général makoso azolobela makambo etali soki ya bango moko ba moni ba congolais bazo fingana na situation bazo fingana na ndenge moko sakana te fali nyama na ye na boye na zaniki ba na yebisio bango moko ba ivoirien bazokoma mais non notre général ne parle pas de fali azo prier na yazo loba makamne mususu to ba mandi ko finga ngai kutu na komi na tchena ngaka bonsoir ba ramasenga le danozo komi awa sous le baoba imbécile na yo kantini fali a futi yo boye na boye bino loko muke soki mutazwi position ba futi mutu est-ce que ngai na fali a yebinga ba vi o nga nazo sala na émission fali a ayebelinga wapi bato bazo sala ba émission ba vie belé o ba fali bazo tala bo mona bango te bo baba diko figa na yebisi bino na lobi me o congolais azandeli si na saki tuko na bimi kutu na compte ya sous les baoba na compte mususu c'est normal parce que nga na lingaki na yoka j'aime aussi chatter mais tu peux même pas chatter avec ton propre compte na yo pourquoi vous insultez les gens comme ça vous a peuple ya ndenge ni bozo gagner pe l'autre côté yo fali a kopesoni nana kopesoni niki a kopesa bisoni moi quand je parle parce que nga yeza musala na nga na ko lekisa sujet boité ba fan nga ba obenganga la de nos pona ozolo beloko te pona niki ozolo beloko te pona nana to lito yo kape avi na yo yango bomona ka to lekaka eza bilonde bosenga kabiso alors laissez les choses d'insulter les gens quand vous insultez les gens ce n'est pas bon oko gagner pe l'autre côté ngai na ko bloquer yo pa nanga
na bonde la moutouté, tu m'insultes, na bloqué yo. Je préfère rester avec mes 1000 vues, 2000, 1500, na kozwaka mbongo na YouTube. Attends, na 50 euros, 200 euros, non, mais là-bas, maï, et c'est belé pour nanga. Voilà. Parce que je travaille. Maintenant, je gagne aussi mon argent. Je ne manque de rien. Donc, vous insultez pour rien. Naotika pe YouTube te pona bino naotika YouTube mukonzamba lo balanga tika na lobango même na mobile nanga na bana nanga na entourage nanga mutu moko peksa na YouTube azate. Donc ne crois pas que quand tu viens insulter la danoise na okanga YouTube pona yo na kangi ngutu pona mobile nanga te na kangi pona bana nanga te na kanga pona yo ngana yebi yo. Arrêtez les choses comme ça. Boza la gentille na batu. Alors bande onanga tuka nanga koki ya musala botika la malamu Nzambe a pambola bino to solo li bakala mingi te vraiment boye bakozwa ba décision et puis boye ke ba famille influence ba mabala na biso. Alors pour ne pas tomber na mabiloko wana linga ozala gentil na famille ya mobali linga be mobali azala gentil na famille na yo kokomisa ba bokilo na yo ba semeki na yo ba ami na yo te ba camarades na yo te et puis yeba ko bomba mobali na yo yeba ko bomba mwasi na yo mabe na bino esukaka entre bino na bino ba famille ya mobali na ba famille ya basi ya côté ya mwasi ba kozala jamais ba camarades o nga semeki na nga za ka pire nga non il faut botambo na bango na ndenge ba limite ba biloko mususu ebimate voilà botika la malam ba love moi kopati moi kopa café mayebele tokos na ndenge mukete na ke musala tokutani bakala mingi te Nzambe apambola bino nyonso na kombo na Yesu. Bye bye, bisous. Voilà, tokutani ye bandeko nanga na lombango na zui moi retard, pas de souci.